Toi, tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. J'ai mon histoire, tu as ton histoire. Nous sommes en famille Moroboué, ma parents sont à Botami 6. Grand-père Nabiso, Tobengera Lilo, évêque, matin, Togina Tchakou. Tchakou, voilà. Tchakou va bien perroquet. Perroquet, voilà. Abandi ko ganga. Tanga zo ganga. Biso on sokola tomoni ngando. OK. Afongo mnonebu. Na mai to. Na mai. OK. Na mai. Tanga fongo mnona e. Père na biso aye, ayebise zonga biso uti. Nganda kenaye. Père aye, après quelques minutes, tomoni Tchakou wana kingo na ye et gumbami akufi. Après quelques minutes, ma parent va continuer la discussion na bitumba. Et après quelques minutes, je suis tombé malade. Oh, mon frère, je vous parle. Esprit ou ta village na bango et qui ça et lequel exemple c'est là. Et mon y était là, ni est-il les États-Unis bangi océanté. Yamana se kabato babora ma ya mungu à la porte. Pour de moi les kate. Yango bato ngene pas banganga ba sexanga. Nganga lemba na maladi. Oyo ndoki abikisa na soyi ya monoko na ye. Dans la démission est belé, dans l'andara pour ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Grâce to pesio merci, to tiki momo to limi to loba pona kombo na yo. To loba pona lobi comme aboita. Nzambe toza na besoin ya Saint-Esprit. Azwa directive du début jusqu'à la fin. Akamba émission afin que na biso ba lobby, na ba yoki, na caméraman, ba technicien news, toza na se ya couverture ya Saint-Esprit. To telemeli news oza yote. To bengani yango mosika na kombo na Christ Jésus et dans la musika to sengi présence permanente il y a Saint-Esprit nisiko na kombo na Yesu. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes créés à son image pour dominer, pour assujettir, amener quand même le peuple de Dieu là où il nous attend avec. Très chers fidèles internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, shalom chez vous dans vos maisons. Vous nous suivez partout, vous êtes en France, surtout en Belgique, en Norvège, pardon, je vous aime beaucoup, je vous salue aujourd'hui. Je voulais dire vraiment cette émission, pourquoi pas les amis des USA, vous êtes aux États-Unis là-bas, je vous salue. Boza ceux qui n'ont pas Hong Kong, ceux qui ont tenu na hiver, kuna Mali les Alamakasi, Biso na Kinshasa moto les Kimbula, Maramoise belé. Ah donc nous sommes vraiment très heureux à Opé Sabino ma Kambo Yunzamba Tibiso na mitema, mais sinon c'est au travers de ces numéros qui est de nouveaux numéros aujourd'hui des témoignages. Vous allez remarquer que souvent je ne présente pas les émissions témoignages, mais aujourd'hui la humble la lobby, la scène Mouloua fils à papa, toi tu deviens maintenant partout. Il faut ça la macamunion, son les Nazaréens, la politique quota, au témoignage quota, c'est ce que vous avez mouli mon santé. En tout cas, tout bela, banganzambe, tambola na makolunae, quota bilanganae et cause la permanent pour nako sungayo pe komemao na ba nzelanyo so oyo lingi selon oyo et komama déjà comme je venais de le dire que nous avons été créés par lui et pour lui pour assujettir. Mais sinon, si tu n'es pas de Dieu,
Tu veux te laver comme ça, na douche Très chers fidèles internautes, nous sommes sur ce plateau avec un grand homme de Dieu, mais avant que nous continuions avec notre entretien, prière de faire quand même un tour dans la machine kuna na moni madame Tiffany Mokwa yemoko comme kolo na machine Alain Kiakala Mupandi kuna Yves Bolofa kuna na ebité ba komi déjà 3 brassards kuna na ebité nani akolonga moninga botu nangani base et kondima mama Tiffany sala base mama Tiffany sala lisusu na technique kuna ceux qui bondimi ke base ceux qui bino bondimi ke mama Tiffany sala na technique bolobi ceux qui balobi ke Alain Kiakala sala na technique bolobi ceux qui bolobi ke Yves bolobi mama Tiffany mama Mariam yo base na Tony Bopé Sanga réponse. Merci. La technique, Bopé Sabiso et Loyembo, et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup Maman Tiffany Mokwa. Derrière la caméra je vois mon ami Yves Bolofa, Alain Kiakala, les beaux-gars du Nazaréen, Moukousse Memaye, les Tonda Ebele et le Papa John Gefa. Ce n'est pas moi, Papa John Gefa Moutoloba et le Kwanerezme Zalagi surtout la mission Nakai. Aujourd'hui nous vous présentons témoignages. Les témoignages des Abba émission, c'est une rubrique qui est mise plus particulièrement pour nous fortifier mission de solution. Savoir qu'il n'existe pas de héros sans histoire. Ceux qui ont le lot aux Ozali, ceux qui ont le Moningaza aux Azali, ne pense pas qu'il y a un comique à Bongo, mais sinon, il y a une histoire, il y a un témoignage. Moko, oyo écoute ça, la kake, biso biso oyo. To komina nous penza te, to yika malisusu pour lobby petotatola, ça va vraiment nous aider. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Arthur Ewango. Le pasteur Arthur Ewango, je pense, bokoye bae pour abonner na biso à Kalame, pour nabino batoboye sika, c'est-à-dire pasteur Arthur Ewango depuis 2014, 2015, abando ça na ba témoignage, en tout cas, ce sont des témoignages au édifié baike, le lo ba di melanzambe misuku to bazote na le banzambe, et belé bazala ba pagano melanzela naye, nzela témoignage to li solo naye passé. Aujourd'hui, beaucoup se sont donnés à Jésus et ils servent le Seigneur kaka na là il y a Matéa Nayeto témoignage Naye. Voilà pourquoi je m'enverrai déjà lui dire shalom. Shalom papa. Papa Arthur Sangoboni. Amen papa, ça fait très longtemps où les caralistes n'étant de Nabisoté, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, Bisoté, tu as un pasteur, tu as une mission pour l'évangile de Christ. Et Zambatile Biso quelque part. Mais il y a le pototé. Na Kisasa. Ok. Mais il y a le Kisasa na village. Ok. Parce que beaucoup des âmes de Dieu bazo kufa na fond du village mais biso ba pasteur botikali kaka awa wanakili ngaki sasa tokende na États-Unis salle plein mais na pot na mboka kuna na Bujumbura na Chikapa na Ndembe pa na biso kuna na Ndemba Chikapa za suna diamante tango za ina diamante Ndemba ndo kende chiko na Ndemba kuna na nani Kanyabayonga bokenda te ekune lo bezate lo gate batwa ninga sko biso ba oyo to sepela kuna pokuna ndemi libebikaka. Merci beaucoup. Le Bamoko na balanga les Nazaréens, ça fait longtemps au Bayoka yote. Le Bamoko siko bapo ba abonné mususu ebi ke ba abonné ba mati lisusu. Oui. Ba mususu ko ba romona au pasteur Asika. Or ozano Asika te ozakala. Entrer dans nos annales de Nazaréens. Merci. Nzamba pa mola bino bato bazo occasion olanda biso. Tozala awa oyzanda na biso. Et na la princesse Tiffany. Oyzanda na biso to bandaki ngo awa. Yango pesa lipeke bino boye ba biso. Et les autres les sous pour tous à édifier. N'a pas pendant que la chaîne te pour analyser.
les garçons na leki il faut mutu moko na bato ba Rolanda azwa lobiko. C'est pourquoi mon entourage un peu moins rare. Nenga nzamba penga message habita yango kende. Donc on nzamba autorisé les non kota, c'est ça l'état de Dieu. Donc on a Rolanda autre pe sabino lelo, pe sabiso matoy, prêtez attention. Landa yango eza histoire. Et ça seulement la libota moko boye, mais ça peut aider ta famille. Et cause à la égalité. Parce que toi tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. J'ai mon histoire, tu as ton histoire. J'ai ma famille, tu as ta famille. La réalité, biso to vivre na ta famille na biso. Na ko bandango déjà. Nazo ngomba kesima. OK. Place to outil. Biso za famille moko boye, ba parents na biso ba botami 6. Grand-père na biso to bengera lelo évêque. Azaki évêque. OK. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de contrats. Sur la ligne va témoignage passé. Na bisa ki bino ke abalaki mwasi moko azaki importé. Akena bazo mwasi moko ba pesai. Na bon moto boye parce que père wa bota ki azaki chef de clan. OK. Azaki chef de clan. Et tant ba parents ba botami biso peto bandi ko kola na zo mission na ebandeli kuna. Tant biso bando kola tokenda village, tokenda vacances na gimona muke. Et dans le village où on s'est réveillé un matin, tu as dit na Tchakou. Tchakou wana. Tchakou va bien un perroquet. Un perroquet, voilà. Abandi ko ganga. Tanga zo ganga. Biso on a sokola to moni ngando. OK. Afongo mnonebu. Na mai to. Na mai. OK. Na mai. Tanga afongo mnonaye. Père na biso aye. Aïbise zonga bisko outi. Nanda kenaï. Père aye. Après quelques minutes, Tomoni Tchako wana kingo naï. Et Gumbami a koufi. Après quelques minutes, ma parent va continuer la discussion na bitumba. Et après quelques minutes, je suis tombé malade. Na témoignage les cas qui n'a l'accès bino duré à malade wana. Et ça a qui 2 mois. Nganga lembani. Yango bato ngene pas banganga basekisanga nganga lemba na maladi oyo ndoki abikisa na soyi ya monoko nae et conséquence nango na pesa que on a deuxième tableau le fait que ndoki mutabiki saka maladi wa yem to alaki à la base ya maladi wana bazo ka intelligence na nazo que une classe nazo zoate papa ba molaka normal oyo zute fimbu ozama elete nous on sous le plan spirituel. Bazo qui maël, bazo travailler non. J'étais pas vraiment intelligent en classe. Et c'est ce qui a fait que na vie nanga na bandek penda robelate. Pardon, maladie d'abord papa, toujours on a place à maladie. Maladie c'est la maladie. Oh, ezaki buka kingo. Buka kingo. Mon kingo. Soro tse kingo no peut tout à c'est impossible. OK. Pour tout à il faut tobe ngoni mungongo ebukana oui mais yanga et tout ça so tombole ngoni soko sali boy donc kingo yanga zo kende ke pende la ni boy kingo za nango flexible penda boye ezo para boy mais wana ezo tout à pende tout di cos nanga et tout penda ba épaule nanga la si OK et na bandai ko liati. Babimina na wanga sala 2 mois. Batia o basokola na 4 heures. Batongola ya kobaka rien. Jusqu'à ce que azoki décision ya sa papa azonga na village. Étant papa zonga na village, sur la nek ba tableau les kaki, c'était comme ça. Et la tableau qui kolanda na pesa ki bino comment est-ce que famille evandaki na kati ya célibat. Jusqu'à ce jour, l'esprit est dominé par bateau et Nzambé. Famille est na kati célibat. Pourquoi? Parce que grand-père Oya père Nabiso a balé la père Nabiso première femme. Akenda reçoit femme ou en a quelque part. Le quoi c'est que chef de clan ont visité clan quand on parle de clan, ils ont un village. Dans la zone visité à une jolie fille blanche. Azui abimo moso kitoko na zoli mwana atie na boîte
Le rôle de chef de clan de ce temps-là, c'est Otambola, Azan Basoda Naye, il y a tant on appelle, Batouazan le Bané Loroté, il a pris l'enfant, il a mené dans le village, à Pessimouane. Et conséquence, dans la famille n'abisso pas bala. Faut matamangenge, ok, l'uzizila, ogolemba. Et les femmes, batata mwasi nanga, bana benga la mibali. Mibali ba oya na bango. Aye il exploite l'homme azumbongo e na nyonso. Mais mukolo molimo wane ko lamukale, abia bima. Abengali mibali. Yaso mona ko normal, na bengala ki tata wana Thomas, na bengala ki Antoine, na bengala ki François. Nous avons des esprits à célibat. Nous devons régner katika. Et on écoute en dehors yawana le fait que na kati ya famille père na bango alobaka na bango alobi bokene musika te bino bana nanga soki botangi bokene musika bovandaka pembeni nanga ato sali ndenge nini po exceller oko exceller te oyo osalaka mama kola papa na makola papa eza bato belé baza bongo. Par exemple, on va dans le pont à famille. Le pont à la paix va vendre à ça les fonds d'engeni na bima. Abimi na épée. Akena épée binza. Atiki ngasani. Songi singa wane tomboki ezoye. Ego zongi saye plaswa. Apparemment, c'était de bonnes paroles. Apparemment, il apparaît un parent responsable à l'unité dans la disperser. Mais spirituellement, à ce qui a bloqué bango quelque part. Et cela était devenu une loi spirituelle. Et dans la famille, il y avait des pratiques. On va demander qu'on s'allait. Le coup la totem n'a plus choisi un rando. Si je vais récupérer le pouvoir familial, dans quelqu'un village, actuellement dans ma famille, il n'y a pas un chef coutumier. Oui. Parce que le chef coutumier qui devait être le chef coutumier est devant toi. Parce que dans la famille, bapesa bokonze pas moi la moi cité. OK. Bapesa ngo ya bana mibali. On a libota wana mona mobala zaika bo moko. Voilà le roi zaika moi mobali moko. Conséquence, abala 4 femmes, na pesa qu'on a 3e tableau. Na 4 femmes na wana azaki na basi misatu ba obota, moi c'est moi azabota. La femme la plus aimée, c'était maman Oya Botinga, et après elle la femme de son travail, c'était celle qui ne mettait pas au monde. Souvent qu'elle ne pêche, c'est un pêcheur. La raison, c'est lui qui le connaît. Mais nous subissons les conséquences. Net maman ya botinga, la 3e tableau a expliqué qui. Abotaki bana, ce qui le lot, ba compter nombre ya bana, oh maman zana ba, akukai ko zana bango, faki to zaba 11, ba 12. Mais le lot a 4. Dans la 4 wana 7 bamusuba na mai bamusuba na mabili zomona o bamandai ko linga e balakisike ba linga e balinge poni po ba sacrifiera bana e bana ne bazali lokola ba soso soto ko ba période to ko ba préparer déjà batiki mwana ngo pa ba opese ba maladie moko compliqué bokena ya asuka fasani akufa bana wana bazaki bana wa sacrifice. Et la base il y avait des enfants qui partaient. Et c'était pas seulement mon père. Ndabandai ko kufela bana et ça yete baleki na e abasi. Biko wana beta tourte. Tour ya matanga. Et bani na village parce que je suis du village Makati. Et Robanda Kuna. Oh, l'Équateur. L'Anzela Amai. OK. Et Robanda Kuna. Et qui ça bozu sanga makanza boyenango qui ça point d'arriver ça qui ça venir ruchu matange bandwa le longane ke lemba matete allez soit qui basisi tout ndebope. C'est comme ça que ça se faisait. Et biso ba auto sambelate to yebi nzambe te to mona normal matanga koko kufi normal ya mukia kufi normal, jeune homme a koufi, normal. Mais lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Nous devons comprendre. Il s'est fait comment?
Je suis à l'âge de 14 ans, 13 ans. Nabandi ko sambela na avenue Mayenge à 49. D'abord, pardon papa. Namoni toke penza moi mbambo. Azalaki na moi mutuna d'abord avant toko bandi ko sambela. Obelaki maladie. Après que perroquet à Boukani, après yope okoi maladie obika kindengini na ba condition no bikelaki. Condition na bikelaki na la bengali biso. Aïbisi papa zo mo traité ti alembina. Alembina e atindi biso tozonga na papa. Tant que papa atenga la boîte. Atenga la boîte, atenga partout et atenga la mbaka ya boîte. Batu ya mai ba yebi mbaka. Azuli konga la e. Il y a plusieurs têtes. Atenga pembena. Azu boîte na e. Alobi boy. Dans fleuve. Abiso ki makambo ngane muna osala ngo. La lingi boîte na ngeke tout droit. Sina île na esanga esika nga la vanda. Mais soki eza na mboka na biso. Tona makola papa na nga tona bandeko na ngai. Boîte na ngai et se diriger vers le village. Je vous dis avec toute sincérité, boîte osaï ko kende boye, boîte vende tourner est à le village. Pourquoi? Parce que là où se trouvait les féticheurs, ils ont deux îles, deux coins à venir. Oui. Avenue Ebandia na katikati, Prince Ezali, Prince Waneketi, village. Ce qu'on boîte et se diriger directement vers village. Donc on a la village. Na comme la vie sur la village, il se fait un événement. Papa zui likonga na ye aketi na porte na tata na ye atoke porte. Tata na fongoli abeti likonga na mabele alobi na ye mwana nga fabika lelo. Papa na ye lobi le côté à koti azunga na maboko ti amemi e pa cousin na mwana ya cousin na cousin ya ba père. Na robenge papa leki. Tanga memi ne papa leki wala abengi na kombo na ye bisi bilongo la maladie. Ce type-là n'a pas fait aussi de cérémonie. J'étais conscient. J'étais conscient. Ce que je ne faisais pas, donc nous avons tourné, nous avons rabienté. 2 semaines. 2 mois. 2 mois mobimba. Vous l'y êtes pendant 2 mois. Nous avons dit Navandika Bongo. Azukaka. Nzeto ezakalogo la coco. Atango na munoko allié azuso inaye aboaki na kingo et c'était comme ça. Abiki la kindengwa. Zete ezala lokola coco. Bateka ngo na babilo ba bakisa bokoko partout bateka. Atafuni yango. Tanga sisi ko tafunya zui aboaki lo na kingo. Mbala moko biki. Mbala moko na biki. OK. Tandis que nganga sali 2 mois. Mais conséquence na yango na kata vie na ngeza ki que na banda suko belate. A malade on interne na belate. Ngala yego belate na komi chrétien. Tana zaki mopaka no na belate. Après cette maladie na belate. Et mayele ya bo motobu. Parce que banda déjà ko exploiter. OK. Yango na expliquer yango na si pas le 2e tableau, na 3e tableau. Na expliquer ki bilo wana nyonso. So mutasu ba témoignage wana landi, a comprendre ba bilo na expliquer ki na profondeur na mon Dieu. C'est ce qui a fait que tant ce qu'on a eu banzambi oyebi nzambe siko ndenge nini première fois na yo oyeba makambo nzambe komaki na makambo nzambe par les enseignements ou la prédication ou la okutana musala nzambe ou zalaka évangéliser ou c'était les conséquences là où les mino le bon maintenant là je m'engage pour chercher la face de Dieu. C'est par quelles circonstances oyeba nzambe na ebeli nzambe na circonstances et évangélisation maison. C'est quelqu'un qui est venu me prêcher à la maison. OK. Il m'a prêché à plusieurs reprises. Nous avons reflété. Nous avons été écoutés par Karaso et mais un jour, il est venu avec l'invitation. À Ebisinga, le frère Arthur, aujourd'hui, il faut où il y a séminaire. Okay. C'est comme ça qu'il y a acquis. Une fois, deuxième, et il a s'est lancé Mbalamoko. Je suis déjà des personnes depuis la Bongola Moutema. Je pense vers 86-87. Nous fréquenté en 87, on a subi conversion. Quand je parle de la conversion, cela veut dire la repentance totale.
natiki nyonso, je passe par le chemin de la délivrance. Tant na esko pour les canabeta pour la nyonso. Na landi ba fermissement à Campus pour Christ et na leki na beta pour na je suis dans l'église nazo sambela. Mais là tant nazo sambela, un certain mercredi na kena prière. Na outi prière na zongi. Ko koma la komi na ndako. Ba pesinga biloko na olia. Na olia petite sœur na ngai oyo azana sima na ngai azo déranger. Ya pesanga musuni. Au katele pesanga musuni. Parce que aiko senga pour la dernière fois il y avait plus rien na FC Logeza ta siliki. Tanga siliki na kanda wana auta na likolo akoina si. To kantika sa ba aventure. Bala musi boazo la mukate ba boaki mai te ba kena en hôpital. Ba koma kuna o akufi. Oh. Akufi ndeni ne. Ba memi na mort ba koma na mort ala muki. Oh. Ba traité ti. Et comme il a sorti la mukebo akoya mama akufi pour la muki. Et au juste des années. Pendant tout ce temps-là, maman la rotombora na ye, le fait qu'abandai okufe la bana, papa zora manzaka na biso. Amema ngona ndako nganga. OK. Ba yeli biso poso ya koba na terre jaune. Bazo yango batie na sambeto. Maintenant sikoyo tangu mwana na zokoya zolamuka ngana moni na osambela déjà na ibo soki boye tokende na prière bakena prière dans l'église habite photo ya ndako na bino équipe intercession parce que ba intercession ezali ba intercession ya sikoyo te intercession équipe intercession oya biso wana na mokambi na biso azana na bibi lelo a décidé abi to ya landa ba na ndako mon frère taba comme na ndako ils ont commencé d'abord par enlever ce que mon père avait sous le lit. OK. Alors ngoli yango ba bimisi yango. Mais là quand on commence à chasser les démons qui étaient dans ma sœur, l'esprit parle. Attengi combo il y a demi-frère nanga qui était mort, j'avais encore 4 ans. Batuni alingini, alobi na ye awa, na ye luka Arthur c'est moi. Ouais. Mais ces démons-là n'étaient pas entrés à moi, pourquoi? Parce que j'avais déjà Christ à moi. Ouais. À côté pas na ye pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas Christ. Mais parce que c'était pas lui qui était destiné à la mort. Or, dans le témoignage passé, mon père avait 4 femmes. Les deuxième femme de mon père, avec ma mère, Baswanaka. Tant Baswani, deuxième femme, maman la vie na yo. Okotika laka kozalaka na mona mobilité. OK. Maintenant, on va aller bali nyoso bakendaki parce que les 7 dont je parle là va zeka bali. Et tu gala iganga. Yamana esprit wana uti village et ko lukanga. Ezana batu bana poto mon frère je vous parle. Esprit uta village na bango ye ki sasa et lukela ki sasa là et moni était là ni les États-Unis bangi océanté. Yamana seka bato babonga ma ya mungu à la porte. Pour de moi les kate. Et bangi munene océanté la niati na poto. Et cet esprit wana utara village babandi ko bengana yango ba bengani yango la délivrance qui a commencé de 10h jusqu'à 18h. OK. Tangu ka etangi komo nanga, j'étais parmi les intercesseurs, chef d'équipe abi Yobima. Babimi singana bana libanda te ba kontinga na noyo musu ba changer nga noyo. Pourquoi? Parce que ba changer nga noyo o bi lelo ba tosa na délivrance. Ba changer nga noyo batinga na kene konda te na obeta ba solo. Ba kontinga na noyo mo banda ko sambela ga pona nga afin que démon na soka bimi akende tout droit na sika ba otindika e akota kati na ngate. OK. Et c'était comme ça. Dans délivrance Ouane Salami, la jeune fille a retrouvé sa conscience jusqu'à aujourd'hui dont je te parle. C'est la mère de 6 enfants. OK. Et cet esprit-là est parti pour du bon. Et au moment où on a tant de maintenant, constat il y a esprit de mort et arrêté à quitter.
et arrêta quitter totanga oya kufi bokufa le cousin bokufa boya ko sutuka la kata famille songo la kufi ba matanga za ko s'empirer mais n'est ko sala que na 97 si je me souviens bien 97 j'avais un frère, un grand frère, l'aîné de ma famille, le premier fils de mon père, avec qui on a grandi ensemble parce que papa a un bébé. Bamsou Daebi Bango, Bamsou Penamona Bangote. Mais yenda tokola qui ensemble, yenda bandai ko boko la biso ko la bala naï. Ce frère-là était mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille na biso. Il y a tant d'autres choses à parler. Mon bébé, il faut atteindre l'âge à 50 ans. Il y a comment 50 ans, donc sur Kouki 49 ans au Koufi. Au Koufa. C'était ça la loi. Il y a tant à 47 ans, bah Pessia Sida Kindoki. Tant à Koufa, Koufa naïe. Écoutez, un serviteur. Tant à Zobela, je faisais toutes sortes de prières. La côté retraite, jeûne, prière. Et le jour de sa mort, on a une retraite dans la quartier 7. La côté retraite, on a pas Abika. On est allé à l'hôpital. On a allé à passe na Sambela. Dès que on a une réalité, il y a au fond, il y a des Kamundenge Zalaki. Moyen solution, mon nana, ils ont quitté. Quand on est quoi la Koufi, ils ont la retraite. L'année moi la mobile, ils ont la retraite. Naé, Naleli, le la bateau. Mais na banda jeune, on a formulé qui na tombe na banda jeune mukolo. Dans la bande jeune voilà, na côté na kata jeune. Premier jour à matanga, deuxième jour à matanga. Babibisi ko ngana la jeune. Batole le bembe kuna. Likamona lo balayo et seulement l'avenue de la justice na Gombe. Na kan ya Snell. Na yebisa que azaki travailler na Snell. Et ça ba maison mo ezaka na sima ya kan Snell ba cuisine ba Jean Snell so ki courir ke ba ko ke ne rolamba. Ngala ke na ila la likula la osambela. Dieu m'a ramené na âge ya jeunesse ya grand-père là. Il me ramène pour Alexandra Nini. Alexandra contrat oyo yé grand-père à Signaka. Et contrat wane lobi boy. Pendant que je vis Bolia oyangate. Bongala lelate. Mais bino botika ngala lia oya bino. Mukolo oyo ngana kokufa. Bosala na bango oyo bino bolingi. Ça veut dire quoi? Grand-père a continué Kelemba a sacrifié biso déjà d'avance. Il y a lié à Batouti a kufa na âge à 130 ans. Na âge à 130 ans a kufa liwate o alala ki na mbeta la mukite. Baboma e koboma par preuve e bemena iti lelo monana te bakunda iti. Ah bon? Et limo nango? Kawa na Kinshasa watu. Na Kinshasa na mboka. Akufa na âge à 130 ans basali matanga. Tangu ya kufi. So ndenge mwana obeto li solo boy. C'est après sa mort. Maintenant quand ça prière nzamba ramene ngai ya fongoli ngai yango. Likelemba o ya kota que le Seigneur m'a dit soro lingi makambo esila, il faut arrêter source. Moni lelo bato belé ba ozo délivrance parce qu'il y a des sources à likambote. Nzamba ebi sanga bi arrêter source. Na bi nzambe soki yondo zoloba. Et que makambo ezayo na lingi likambo esila. Nzamba ebi sanga bi ole la source après 3 mois. La binzambe 3 mois nzamba ebisinga après 3 mois olela. Né après 3 mois oya olela 10 ans. Né likamoni aussi. Na bandi ko sambela na sambeli na sambeli tant nzamba révéler nga yango na zu cible na ngai. C'est pourquoi batobele azo sambela aza cible té. Révélation na l'exhibition likelemba o kokwa sagini akotaki. Et na kata likelemba na biso to alaki les sacrifiés d'office.
Et le roi qui va sacrifier d'office, il faut l'intervention ya mutute, ya nzambe, oya makambo esalemaka en secret. Makambo esalemaka en secret, ce qui va révéler yango nekoki kosunga yo. C'est pourquoi tango wana na zui révélation na fongo l'hygiène. Lobi nango toke kokunda. Après 3 mois, nièce nous soit kufaki. Merci beaucoup, pasteur Arthur. Bandeko balandi lisolo eza penza mulai pe kitoko makasi. Prochainement, prochain numéro, tokoyeba nyeso akufaki. Auti akufaki ndenge nini na ba condition nini. Tokoyeba est-ce que na nouvelle alliance oya lelo puisque ba question est belé mais lelo comme c'était la rétrospection pour que bo rajeunir les sous maël et nabino bo tokutana, c'est-à-dire tokutana ici comme encore puisque ça fait déjà à peu près 2 ans et car à 2 ou 3 ans où il s'agit que ya copé ça sous témoignage to continuité à témoignage et voilà pourquoi nous ne saurons pas vraiment tout terminer aujourd'hui. Na prochain numéro, vous allez remarquer aujourd'hui je n'ai pas posé de questions, je l'ai laissé quand même parler pour azongisa biso penza na ben ya lisolo yango. Alors prochainement tokoyeba cousine na yo akufaki nini na condition na akufaki que c'était quoi vraiment la cause ya liwa na ye. Tokoyeba na nouvelle alliance ya lelo oyo est-ce que ba pouvoir ancestral ekokika ko réclamer biso Bible lobby. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que biso batoto commis déjà quand ya Yesu tant on ali ko kufa marambo ba problème ancestral ba maloba ba parole ba koko na biso ba loba ba loi ya famille tant aux de la biso est-ce que vraiment nous sommes en Christ ou pas? Donc ce sont des questions qui vont se poser dans émission Oikoya Sima. Il y a émission Toko Bokolanda mais sinon si vous avez encore des questions à poser sur ces il va donner son numéro et aussi écrivez-nous vos questions via les 2 numéros qui sont là. Vous nous écrivez ou carrément vous nous appelez. Nous serons vraiment là très disponibles pour vous répondre. Pasteur Arthur, tokomi penza na sukamana kana biso mkola lelo. Ezala ki penza esengo pona biso ya lelo ko yambayo lisusu comme toujours. Ozala quitté les Nazaréens à Kokisaki 5 ans. Yango moni to zaliko sepela mingi comme moi personnellement je ne vous connaissais pas, je l'avoue, puisque tokoti ko bomba vraiment vérité, les Nazaréens c'est la vérité. Je ne vous connaissais pas, vous également vous ne me connaissez pas, mais oyo ko kutabiso na les Nazaréens, vous allez remarquer que ça fait 1 année que je suis chez les Nazaréens, mais naïbi papa Arthur T. Donc vous allez remarquer que Azana Bisolelo, les Nazaréens sont été et fêté 5 ans d'angoisse existence, le banu que vous allez face à cela. Merci. Nzambe apambola les Nazaréens, ceux qui ont 5 ans, pourquoi pas 50 ans? Amen. Pourquoi pas 5 donc tous on a posé la base 0. Donc 5 na 0. Tout le monde parce que pourquoi pas 50 ans? Nzambe apambola la princesse. OK. Apambola l'équipe Nyos. Ah, tu peux qu'on fêter anniversaire naé, c'était le 13 mardi, zalaki mardi. Gloire à Dieu. Simbula mususu. Gloire à Dieu. Nzambe apambola lisusu. Après c'est encore beaucoup d'inspiration. OK. Pour continuer à innover. Innover parce que dans le monde où on a besoin d'innovation. Okay. Innovation, il faut y aller dans c'est ce qui prouve même que Dieu est avec nous. Amen. Dieu c'est l'excellence. Amen. Là où il y a Dieu, c'est l'excellence. Nous avons besoin de médiocrité. Dieu c'est l'abondance c'est l'excellence. Donc c'est ça. Nous avons pas les Nazaréens. Amen. Apambola peyo. Amen. Album à Maman Tiffany peut les trônes Zoya déjà na évité ce que Maman Tiffany album à Sike Zoya. Bon na ebi ya kala. Okutika makambo ebele wana ezalaki de 0 à héros. Wana déjà mwana liboso asi akoli akomosa la maramone mais siko tozana mwana mibale azobi makalate. Je pense il va m'aider avec l'affiche. Bozomon a vraiment affiche yango wana ya album où ezobi tout récemment les trônes. De l'Obamoko pour l'album PA. Oui, quand il y a l'inspiration ne se cache pas. Amen. Quand il y a l'inspiration, même à toi le bomba wapi et bomba marate. Inspiration elle roule aux yeux qu'on a moro tsango na mabele au lingo linate et bimakaka. Et tant que bimaka nzamba approuvaka. Et n'a pas moi déjà album wana batunyo so ba olandango bosomba. S'il faut somba. S'il faut télécharger, autant pata na répondeur. Et ça déjà na ba plateforme sur vraiment la plateforme. Je pense Zambé apambola bino et je pense to rezoa ta ebelete poto linga to zonga Zamba. Mais avant to zonga, to za voyage na janvier, avant to zonga.
toya osala continuité ya émission. Zamba Pambola. Merci beaucoup, ça allait finir pour aujourd'hui, très chers fidèles internautes, amis du www.nazarentv.com. Bongai et Sengwetonda Kinga na motema kopé Sabino Sango oyo pamba te Yesu azali na bomo. Voilà pourquoi il dit, et voici ses témoignages, c'est que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que tu as Jésus? On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio nazan nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là sous kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. La vie nous embarque.